Mbote nayebi ki vous a ebele bozolanda biso. Tozali bongo André qui a Sentinelle TV. Sentinelle TV ezali chaîne ya référence, chaîne ya éducation, chaîne oyo eyaka kopesa bino basango ya Congo. Bino nyonso tu bauti kolanda na bokebi aventure to théâtre ya le criminel rwandais Kabila na Congo. Aouti ko se dresser liboso ya congrès. À l'objet dans 48 heures, Azo voté Premier ministre. C'est-à-dire, dans 48 heures, Kabila a nommé ou Valentin Moubake ou Tchibala, Oyo, Ezali en contre. Ils ont été dans l'encontre. Il y a Masolo, Nyo, surtout les Congolais, Baozela. Et il a bien qu'ils allaient théâtre, Azo continuer. Kabila, ça fait 16 ans, Azo défier les Congolais. Nangonga oyo bazo yembele diale lokubanzila ngala bazo komisaye na côté ya est ya Congo à promettre que guerre esili alobi ete kimi ekoti, mais ce même monsieur Kabila atindi Gédéon Kyungu ou azali criminel azu ba milice na ye bakiti na Kananga bazo koboma bato kokata bato mitu bazu identité ya Kamwina Sampo, et pourtant Kamwina Sampo ils allaient branchement il y a des citoyens congolais oyo batomboka ki po babomaki chef na bango oyo Kabila c'est silisi ko boma bango, mais lokola azali muto ba scénario, c'est un criminel azui ba même batwana abomi bango mais azui congolais mususu ou aza criminel ou azali bongo incivique ou aboma bato belé alati identité Kamwina Sampo pe bazo boma, c'est-à-dire na masolo les autres bien dans 48 heures Kabila a voté les Congolais a relaxé que classe politique n'a pas corrompu puis a voté tout a nommé premier ministre Oyo ils allaient à l'encontre il y a d'accord il y a les 31 et ça dit bien que ngai étant que messager pasteur de la diaspora pasteur Nzambe tous allés pour d'accord tous allés pour dialogue parce que mboka oyo équipé et ils auront la liberté dans jamais na dialogue, ils auront la liberté dans jamais na d'accord, mais ils auront la liberté dans na kubeta mbuma pe ko bengana occupation. Donc binonyo surtout bo moni ndenge Kabila azo sakana na ba classe politique. Donc Kabila va nommer Moubake ou Tchibala comme premier ministre de 48 heures, mais tout cela n'intéresse pas les Congolais car ces criminels se moquent éperdument des Congolais, ils achètent les opposants. Car au Congo, nous avons des commerçants comme politiciens opposants. Ils sont là que pour leurs affaires, pour avoir des maisons, avoir de l'argent, devenir célèbres, épouser des femmes, mais ils n'ont rien à voir avec la population et ils ne luttent même pas pour la population. Les opposants ont vraiment déçu le peuple, mais qu'advienne que pourra, le peuple sera vainqueur. Un jour et très bientôt, Kabila sera outillé par la population ou entraîné à la CPI parce que c'est un criminel. Alors, au moment que basango o batu batindi awa ezali ke nazotanga ngo parce que na travaille en collaboration na bino natangaka ba message o bino botindaka na lobaka makambo surtout oyo bato ndenge bazokanisa. Alors le Komoko a tenu un message awa na camp Lufungula. Une rumeur circule au niveau du camp depuis 16 heures, c'est-à-dire l'aube à 16 heures, que les policiers venus de Kinshasa ont été appréhendés dans les Kasaï par la milice de Gédéon qui s'est fait passer pour Kamwina Sampo, ont été tués, décapités. Alors leurs parents et épouses expriment juste là leur mécontentement au niveau du camp en sachant que en criant très fort que ce n'était pas la tâche de la police mais plutôt de l'armée. Là où les bas blessent, c'est lorsque on a appris aux autres policiers qu'ils sont programmés pour le vol du Kasaï dont ils devaient être embarqués dans les camions de la police pour Ndolo cette nuit. Alors un refus catégorique des policiers en ces temps ne voulant pas de ces voyages qu'ils qualifient tous de non-retour comme les autres se disent
prêt à troubler l'ordre public cette nuit si les autorités hiérarchiques continuent à insister. C'est-à-dire quand le fungula basoda oyo bauta okata mitu baza ba policier ya quand le fungula. Alors qu'est-ce que Kabila sali? Kabila monique a sali ba crime ebele, abomi ebele. Sikoyo a changé méthode à Boboma. Yazo boma soute a pesi Gédéon mission ana. Gédéon a lati kombo ya baka muina sampu et Gédéon a continué ko boma na kombo baka muina sampu. Siko Kabila sali azo so ba policier congolais à bazoba. Oyo tango population bibaka ba betaka population minduki oke population zo bima pona bango. Siko ekomi ngonga Kabila bani ko sacrifier bango. Azo so ba policier wana passe d'ailleurs ceux qui mutinerie salami, ceux qui rébellion salami batindaka la police te mais batindaka ba soldats oyo ezali bongo armée o ba infantry ba nani ba bena bango ba béret rouge be ba béret vert donc ba fantassin batindaka ba fantassin ba kende ko bunda. Mais Kabila qu'est-ce qu'il fait? Azo so ba policier congolais azo tindika bango kuna lokola sacrifice po ayebi ke ba ozonga te asa pesi Gédéon mot d'ordre ke ba policier congolais no so kanga bango baboma bango bakata bango mistu sikoyo olieza la ke Kabila muto osala ba crime ba kotiango na mutu ya kamwina sampu oyo existaka te. Alors ba policier ba comprendre ba basi ya ba o ba kufaki na ba parents ba o ba kufaki bana ba oyo pa ba papa ba kufaki ba komi ko ganga. Alors l'air ba yeko ko informer groupe nous ba policier ke et comme tourne na bino boko embarquer na car ya la police pour bokende na aéroport Andolo bo mata na avion bokende ba yebi ke zali sacrifice ba kokende te ba komi ko tia trouble bazali prêt ya ko sala révolution. Sikoyo bande ko nangai tomoni ba vidéo bazokata ba congolais mitu ndé na bisaki bino ke communauté internationale ambassadeur nous surtout bazana Kinshasa na baza contre biso parce que l'air Kabila zo sa ba théâtre no Kabila yambi Mubake Kabila yambi ba tuana nyo surtout ba olenga nkoi na groupe ba tuana surtout ba yeba ke peuple ako ko kangaka bango pe ba ko samba ba ko futa ba je oyo bazo sala ya ko trahir peuple. Tango Kabila zo panza opposition, tango Kabila zo somba opposant, est-ce que ba ambassadeur nyonso baza na Congo ba omona te? Est-ce que communauté internationale ba omona te que Kabila muto aza trouble, Kabila muto a problème, yé muto azo boma, yé muto azo créer. Alors, ce que tango peuple la kolinga se soulever, bango ba kei ou les pas Félix, bo calmer, bo tika bozela. Félix soki ngana na place na yo, papa na yo ba bomier pour papa na yo akoma iko jouer jeu na bango soki balobi calme yé pas calmer lelo ba bomier et puis bazo s'occuper na yesoute donc yo pe Félix lokola ba décider ba sila na IDPS yo moko moni ba traître lelo oyo to yebi pourquoi Kabila zayi ko senga 3 noms Kabila zayi ko senga 3 noms tout simplement parce que ayeba ke na kati ya IDPS azalaki na ba infiltrer na ye nga vraiment l'air ba zakolo ba 3 noms nalobaki bo soki na 3 noms na topesa Félix topesa Mubake topesa na Chibala omoni batu tu bakanisaki ndeko bakanisaki Chibala na Mubake baza ba pire biso nzoka Chibala na Mubake basomba bango kala yango Kabila azali ko telema koloba na posa 3 noms na discours na ya uto sala liboso a congrès a fongoli bino eza réponse ya koyebisa bino pourquoi azako senga 3 noms parce que na kati ya IDPS na kati ya ba soldats to na kati ya batu ya rassemblement azaki déjà na ba infiltré o ya sombaki peuple azama mir peuple azama mature peuple asa yebi ce qui se passe na Congo beaucoup ko sa suba congolais parce que vous a informé na makambo surtout o ezolega na Congo donc beaucoup ko sa biso souté parce que to yebi sikoyo comment Kabila zo travailler pe comment Kabila ko sibato alors sikoyo réponse na ye et ali na ndenge asali ba oyo mo kazo benga consultation oyo aza na droit kosala ngote aza illégitime aza illégal et ezalaki nde ba corps ya le 31 il fallait respecter mais ya kimi yango sikoyo ba oyo nyonso tu bakekuna ba oyo nyonso tu bazalaki wana baza ba ennemi ya peuple congolais tokangi bilongi na bango toyebi bango parce que bazo travailler pour na Congo ke liboso te mais bazo travailler pour